Chers amis, chers amis, chers amis, chers collègues, artistes et musiciens de l'UMICO, Wabino Ndeko, Adrissa Tipo Bariko, le flic, les satellites. Bon, eloko kende gauche, droite, ezalité. Ngai, jeudi, na butu, Tchaka Congo, a Bengenga, mon frère. Des fois, Obazo Kundaye, sans keba décoré à titre posthume. Ngai, na ibisi batu na ezaki na biso nyonso tu wana réunion epai ya président Dios. Na ibisi bamasa na bino nga na travaillaka na général André Matou nazo la notification mais naza déjà na kata ya boîte epai ba na chancellerie epai ba décora batu na benga na novi na bengi général na miso batu tu ayambite. Je lui ai fait un texto wana tant on a salé les textos à réagir te na bon Tchaka Congo bon ya tout tambola na to me ko bouger le temps toujours linga ko tambola na pas ngana bisi Tchaka Congo na binga na za na entrée facile na ndako gouverneur to keni na ndako gouverneur na butu. C'était vers 22h to keni na ndako gouverneur na Tchaka Congo to komi na Tchaka Congo na moni peu vieux na ebisi vieux na epa na yo problème ni na bi non vieux problème ezali ya artiste etala des fois ba décorer te mbongo décoration ezate ba sengi biso $6,850. Gouverneur a lobby merde. Mais je viens de remettre la somme de $25,000 chez monsieur Adios Alemba. Omoni bino ba artiste tant to bana ko sunga bino te boko bando mona biso mabe. Bona mona biso mabe bo mona biso mabe. Alors $25,000 wana esali nini? Nabi non biso to moni en hôtel. Non bokende allez-y demander monsieur Adios Alemba. Mais je suis désolé. Je suis complètement désolé. Comme tout le monde qui on a 23h30, tala na ba couvre-feu pepe meni, et ba couvre-feu déjà est bandit donc na bon Tchaka Congo yo tikangati na parler mais nzela to regretter. To lobi mais président Dios a pesi biso compte rendu que ministère et la culture va payer $10,000 pour na makamba bobsek. Il faut fouta ba artiste ba yemba ki moi quelque chose. Il faut afuta moto studio pe quelque chose. Mais nini a pesi biso compte rendu à $25,000 te. Donc biso to koye ba kama ministère à culture ya gouvernorat to koye ba te. De là na butu na komeli via Dios na bisa bi mon vieux na outé pas gouverneur mais na zana information mo photo sola nayo. Parce que aza mokolo aza mutu na koyo ko bandambala moko tomboka te po naza liboma te. Na bengi via Dios na bi vieux tala makambo eza boye. Na koya na tongo répondre te. Na tongo ba 9h na komi pa na ye. O abimika siko bona ba vie Socrate. Na bengi via Dios na bivi ngana za a photo solo la. Adrissa ngai na bimima makambo na ngai imikona bino wana bakomi ko sakana na batu ko manquer nga respect, hein? Soki mutali ngai ba makambo mbongo oyo ya gouverneur hatu na maître John muta gérer mbongo wana na ebisi na bivi. Nazo zela yo. Na fani na zeli tiba 13h ayeti. Na komele na bivi. Na on l'accepte nous un message na komela ke na bivi. Mbongo biso toza a ozwaki $25,000 oyebisi biso to pesi biso rapport wana te. Toza quand même ba noyau ya kata boîte na yo. Il faut rendre compte. Poto lingi imiko ezala su ndenge ezala kala te to lingi imiko ezala na transparence. Soko moni lelo biso ba o toza musika na bata sokoda tozo yo kana te parce que transparence ezate. Oh non mais il faut botu na maître John. Oh, na bisa bivia Dios maître John aza membre UMICO te aza artiste et musicien te. Bakoki kopesa ye mbongo ba artiste et musicien a gérer te. Parce que ngana yebi maître John Viwana aza na franchise pour na yebi Viwana ramutu moko correct. Soka zwaki yango peut-être alingalo ba bobo benga ba artiste baya to solo la. Mais ndenge lekeli vie photo solo la. Oh Adrissa bolo via komi ko tomboka abengi dikando peut-être na sakana na ngai ay ba bizela ye wana mais bizaleli na nga parce que na moni moyibi. Ba Congo ba lobby bantandu balobi mweni ndo kikata. Soko moni ndo kibelela. Yango wana na belela ki. To bandi ko sona na via Dios na ba téléphone na ba texto ti suka. E ko sila baba na ibe ko ibisa ba dikando na ibisa ba master misusu na lobi makambo eleki bo etala mbongo bo ti suka via Dios azoli ngondi mbongo wana te.
Alors nakomaki prena leka na télé 50 nasala pe na émission internet pour expliquer makambo mbongo na parce que ebimi na monoko ya ye moko gouverneur mbongo ebimi na poche ya ye moko gouverneur donc naza na eloko akobanga te soki même baoporte nga plainte gouverneur akotémoigne mpo na nga baservice ya gouverneur bakotémoigne mpo na nga nakomaki na niveau wana nde ti na ina leka na TV na moni dikando abengi nga ke no kosala na émission te omoni umiko ezongi sika tokolinga na te ezala kosalir ki umiko ezala na calme adozenga ti suka na ba 23h aye kobenga nga ke no yaka toluka président Dios tosolanga bina oluka yeni mpo nazosola na ye déjà soki aza coopératif ifa yebisaka ke no leki na nga mwa eloko ekotaki nasali boye tovanda siko en réunion tosolola to évaluer badepense badepense ezoleka verbal mandenge wana eza en sens te parce que baécrit fo ezalaka à chaque dépense, à chaque mbongo ezobima fo mbalo imiko ndenge lo fo mbalo bi eza nouvelle formule ezali imiko ya ba jeune imiko ya bato oyo baza na monde android bato baza na monde moderne bato baza dans le modernisme ozomona dans le modernisme ngana koyi kolinga te na tosala imiko ya ba tintin voilà tamso bomona voice tengeza mulai nde na ye kobenga président Dios ti suka babengi nga tokute na président Dios avandisi nga na dikando na Saint-Pierre Roger ayebisi biso alobi no baleki na nga ya solo nazwaki mbongo $25,000 nga na bivie bongo pourquoi banda kala noza olingo ndima te ote ntango nazwi 25,000 wana maître John akataki nanu 7,500 kutu 8,000 ya ye moko akati nalbivi ya Dios ndenge na yebeli yo ndenge na yebeli maître John mbongo matanga oyo bapesi po esunga ke defa lela manandenga bien et comme il lisusu ke oh maître John akataki 8,000 ça je suis pas d'accord avec toi ote bosikoyo redi pe ayi kolanda nga wa lokwa tokendaka na bango redi azwi 1,000 mbiliabel azwi 1,000 manda chante azwi 1,000 bosiana azwi 1,000 eme basai azwi 1,200 chakakongo azwi 1,200 na bivie mais ndeni mbongo matanga bokomi ko se partager yango bolokola bo partager yango c'est que ça les sous destiné na matanga te pesanga pe yanga ono leki nanga naza mbongo te petit nanga isimba na $100 total na ozela mbongo mona ozwa pa bahati lokwebo na koyeba ko baxela yo ngana bi siko a opesinga siko baninga mso tenga mona yebi na sala na yebi voilà et pas ito yali. Alors na niveau oyo il faut biso ba artiste tous à la conscient ya ba makambu na biso nani azo diriger biso même ba président Verkis c'était pas comme ça na lo barango bato belé ba benga Verkis moyibi na mboko oyo baza ba ignora ba mema masumu Verkis même na sokoda lelo bato bazole la Verkis il y avait de la transparence Verkis a komaka tina niveau ya koloba que soki to sali perception il faut après 3 mois to tchaka non monter ya mbongo biso to percevoir pour bato baza na ba idée tant to futa bango bayeba quand même le quoi to futa bango pour forfaitaire bayeba ke to kotisa ki tamzu $10 to kaboli bango $7 ndenge za prévu na nini selon statut $5 to tie na social $25 to tie pour na ba frais de fonctionnement alors c'était comme ça la transparence donc eloko na olobeza wana quitte à vous ba artiste boyeba epai tozali